pone loko wana. Deuxièmement alobi ke papa na biso ale moloto ayemba ke mwana nzamba akufaka na poison te mais ndenge nini akufi na poison. C'est ka yebaki liwana ye. To boyete batu na batu bazana mabe na bango. Erreur pe esalemaka ya Roger Bakananga na lingaka yo. Ba erreur ezali autre ko corriger na ba mission chrétienne mais ça biloko mususu ba kokupe ko lobela yango te ozomona pendant la sœur Marie Misambotika amna en peine ndenge si akufa déjà ape manakimia papa le molo to pe ko la akufa déjà ape manakimia soki batu ba ko naneka José Nzita mutazo divorcer et mais kano mutazo divorcer est-ce que divorce ça lisou divorce ça lisou muté ba lo bien que soko divorcer à moins ko ba la lisou souté au moins ko ba la lisou souté o ebite pona nini ba divorcer. JB Service, il y a José Baïla. Oui, bonjour papa. Allez, comment t'as réussi? Landang la bureau. Ngane Mukolo agence José Baïla, agence César basée à Rennes. Tous les voyages, ceux qui biloko comme Ninga Mona Yaga pour Nakabula biloko ba dériver à l'ébélité quoi. José Baïla, JB Service, Europe Mobimba, Atie biloko pas na yo. S'il vous plaît papa, biso awa na JB Service avant que soit colis na yo, il faut qu'on vérifie ceux qui biloko on est commis très bien. Ah, muto mukirite. Soda pour tout tati kolio. Ba refoulé yo et puis kolio on a juste fini. JB Service. Ba le sa poto, on est sur le lo. Et ça on va dire ça simple. Station s'intéresse na simanango okomona JB Service. Zerana. Quelle manière de passer carte mémoire? Oui, Ziga. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale au sein des couples. Dites au revoir au maux de dos et à la fatigue physique. Vous procure une force physique permanente. Chaque soir, célébrez joyeusement votre amour avec votre alter ego comme au premier jour. Peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être. À l'intérieur, 6 sachets portant le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord, versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. Pour vous procurer Maxi Bien-être, c'est facile. Appelez au numéro 00 33 78 220 12 51 et 00 33 14 16 77 751. Allez sur le www.maxibienêtre.com pour trouver un revendeur agréé près de chez vous. Je viens juste vous annoncer qu'il y aura un grand événement qui va se dérouler à Montréal. L'évangéliste Kamboudu Wale, ça va venir faire une grande conférence ici. Donc j'invite tout le monde, les jeunes, les papas, les vieux, tout le monde. Montréal, na Canada. Venez, parce que ça sera un temps de guérison, un temps de miracle. Vous qui avez des problèmes, vous qui, je ne sais pas quelle situation vous avez actuellement, venez. Nazo benga bino boya. Oh nyo saza na problème. Songolo pakala maladie songolo oh kendo hôpital mo na kateyaka. Pour le boko la nzambe za moku c'était pour na kobikisa. L'adresse ça sera au 6700 rue Transcanadienne, Montréal, Québec, à l'hôtel Odeli. Mokolo wana ezali le 7, le 8, le 9 juillet. Boya broza décidé. Pour toute réservation pour les chambres d'hôtel, nous avons 3 hôtels à vous proposer. Le Holiday Inn, lieu où se déroulera la convention. Pour toute réservation de chambre, composez le 1-877 660 85 50. Mentionnez le groupe Les Amis de Walesa. Le Comfort Inn en composant également le 1-800 267 38 37 en mentionnant le groupe Les Amis de Walesa. Et le 3e hôtel Quality Suite en composant le 1-800 267 38 37 et vous mentionnez le numéro de groupe 28 24 789. Avec l'évangéliste Kamboudu Walesa, vous allez avoir la solution. Ici, Antonio Cavavi à Montréal. Charisme. 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 Raph Ngindou, le présentateur la force créative Congo Promo. Borotos à la force militaire la Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo.
Mbote mingi na balandi émission Oyo, émission ya CM promotion, oyo zaka présenté par Carmela Misamou la terminatrice. Bande ko balandi émission o lelo, eza pena émission T. Mais juste nazana kanda makasi pona bato bazwa na buzoba na kombo ya ba musicien chrétien. Bato mingi ba osala ba buzoba moko oyo fale ba sala te, nde lelo pena nazana kanda na bango makasi. Lelo faut éclaircir makamususu oyo, eza vraiment malamu te. Bande ko na ebite soki batu bakoma koza biso ba mise chrétien banani to pe banzambe te toza batu to na mai na makila mise chrétien akokosala pe erreur pasteur akokosala pe erreur o mutu nyonso asalaka mais ekoma sikoyo lokola occasion de shit moko te ya batu po batu banovanda kaka banoba n'importe quoi koloba ba bêtise na bakombo ba mise chrétien eza vraiment bien te alerte générale les chrétiens mo santu nyonso oyebika lingaka mosala ya nzambe amoni ke bato azo détruire mosala ya nzambe bazali botelema bien aimé botelema to sala longo to meka ko telemela makambo oyo ezo combattre ba ministère na biso question liboso na bato batuna kingai balobi na ngai ke babenginga bayebisinga bi Carmela Misamou yo babenga ko la terminatrice question liboso kena nukotala likambo oyo esalemi li vient na bino kulmatope un artiste chrétien. Na koti na site internet ya bandeko na biso ba les amis de Wetch Nathalie yango. Bandeko na biso ba les amis de Wetch na ko condamner bango te parce que ce sont nos confrères basala musala pe lokola biso. Mais chose grave likamonga na sepel nango te zanini. Ndeko mwasi bisiko zali nzamba limbisa yo. Bien sûr oyaki no bimisi mabe ya kulma tope na TV. Mabe eza nango te. Mais bisiko zali nzambe alimbisa yo. Parce que na munokono na kolanda émission au salaki. Olobi ke oza mosali na nzambe. Oza servante de Dieu. Toi qui es une servante de Dieu. Pourquoi koko sali kamuya ndengwana? Soki papa na biso kulma tope azalaki nerere. Et que alakisaki yo na soki imo na WhatsApp ndenge mwasi na lalaka ndenge mwasi na zoko ronfler ndenge mama Victor azo ronfler makambo ebele ndenge alingaki yo. Pourquoi pas opekisaki na ndenge na bino moko na se po aza muta na mai na makila. Tu ne peux pas koke na TV ko salir réputation mosala nzambe malgré benga kieka baza basala nzambe te na ye koloba aza ndoki aza mabe alinga bomelanga libala na ye nga Carmela Misamou la terminatrice ndenge naza artiste chrétienne soki mutu moko ayena ba monde ayena makamboka mabe bongo pananga oyebi acte ni na osala na pekisi po esi la biso mibale toza ba mise chrétien mais comment yo kozelo kano kena na les amis de Wetch na site ya munene bongo obandi ko sambwisa obandi ko ozuno pe temps et si ko zande ko ozuno pe temps soki na Chine soki na Hong Kong soki place ni nango zali ozuno yo pe temps pe ya ko filmer pe mutu ozo filmer na pe kulmato pe nzoto na ye voix na ye news donc ozu pe temps wana eza misala ya satana ya misala ya satana ya misala nzambe te eza misala ya satana mtasala misala ya ndenge wana po mwana nzamba solo akoza tana temps wana ti akoza tana temps wana te ya kozwa image ya muninga ndenge wana ozu yango ozu pe temps yo na mobali na yo bobandi ko filmer nzoto kulma tope bobandi ko filmer makano sa salaka bobandi ko zo bandi la sur internet ce n'est pas bien bozo mona eza malamu te eza biloko mususu eza biloko moko ya koyaka nango te na TV ko banda ko lakisaka ngo eza malamu te. Deuxièmement, question mibale na bato so babenga kingai. Bato Jobu, bato Kishasa, bato par-ci par-là, babenga balobi nanga Carmela Misamou la terminatrice, please. Mais quand on na internet, au monde ndenge frère Roger Baka, a sali maman na yo Marie Misamou, a lobeli Laure Mbongo, a lobeli José Nzita, a lobeli Batu Songolo. Le frère Roger Baka na yebiye. Frère Roger Baka, c'est un serviteur de Dieu, asa évangéliste. Asa ya na biso mukolo na makambu oyo. Frère Roger Baka, soki alobi ba vérité mususu, aza na raison ya koloba ba vérité mususu. Mais il y a d'autres vérités, eza penza ya koloba penzati. Pona ni toza bana na nzambe. To bote to fongola bana na nzambe misu. Mais monde ki pasteur, na monde musique chrétienne, eza ndenge moko te yaya. Ta musunga na sala ki pasteur te moyena iba makambo eleka na vie ya pastoral ezate. Mais oyo eleka na makambo musique chrétienne papa na biso Roger Baka pe lokola pas alaka na musique chrétienne te moya iba makambo eleka kuna ezalite parce que lobi ke Marie Misamou yemba salelanga bikamwa Marie Misamou yemba salelanga bikamwa siko salelanga bikamwa ngo ya yemba ndenge ni yake kokufa po yeba ki ba problème na ye wana eloko ngana na corriger moi muke yango wana elingelo bateke soki mutu ayembela kanzamba ka kokufa te engelo bateke soki mutu yembe salelanga bikamwa seka zaka mopagano non pone eloko wana. Deuxième alobi ke
papa na biso ale moloto ayemba ke mwana nzamba akufaka na poison te mais ndenge nini akufi na poison c'est kayebaki liwana ye to boyete batu na batu bazana mabe na bango erreur pe esalemaka ya Roger Baka nanga na lingaka yo ba erreur ezali o to corriger na ba mise chrétienne mais en biloko mususu ba kokupe ko lobela yango te ozomona pendant la sœur Marie Misambotika amna ye ampe ndenge si akufa déjà ape manakimia papa le molo to pe lokola akufa déjà ape manakimia soki batu ba condamner ka José Nzita mutazo divorcer et même kano mutazo divorcer ou est-ce que divorce ça lisumu divorce ça lisumu te ba lo bien que soko divorcer à moins ko ba la lisusu te au moins ko ba la lisusu te o ebite pona nini ba divorcer to ebite pona ni batona basali nini ba divorcer ezapena makamu na bango o pesele ke ba divorcer soki bazana ba erreur et tant que l'évangéliste Roger Baka ya nanga mobalo na respectaka mingi to bonde la pona bango soki ba longwa na nzela nzambe bazongela nzambe ya solo bazongela ba ministère na bango nzambe azonga na nzela na bango pe ba continuer ko sala chemin na bango mais ça quoi occasion de chitite ya ko seka batu ça quoi occasion de chitite ozomona. Merci mingi na frère Patrice Ngoy Musoko na acte AMCC mobimba basali pona koya ko zongisa mwa bozwi mukie epa ya libota ya epa libota na biso ezali libota misamu nkolo penza apambola AMCC mobimba frère Patrice nzamba pambola obisika oyo ozali bato nyonso baloba mabe pona yo nzambe na mawa a limbisa bango mais biso tanke bana toloba mabe pona ote frère Patrice na kei bato bakamwe comment se fait-il que les prophètes Francis Joël Tatou azo solana Fally Ipupa ngana zo comprendre binote est-ce que ce que prophète Joël Francis Tatou a quoi solana Fally Ipupa te Fally Ipupa za démon Fally Ipupa za démon te aza démon te Fally Ipupa za mutu lokola mutu nyonso aza mutu lokola mutu nyonso akoki pe ko solana mutu problème moko eza wana te hein ils ont ba erreur musu biso ba toujours sala nazo comprendre était au juste bozo ko publier longa pasteur wana TV pasteur Francis Joël asona Fally Ipupa ba koti retraite eza lisumu ni neza wana lisumu moko eza wana te to ke non normal na ke na zongi susu prophète Onésime oza ndeko nanga mobali na lingaka o mingi ngana osamba na seka na kutio na seka prophète biso yo sala protocole na kati ya aseka prophète Onésime kolo apamolo bisiko zali mais soki le longa Carmel Misamu na yebaki yo c'est parce que na lando pa pasteur mukuna ngana yo sala protocole yo pe kaka mutu na leka pa na délivrance après si maneko kota na komi ko sala protocole na ngai mais promesa que pasteur mukuna za ndeko na yo aza papa na yo o abimiso ya molimo doze mwa mukie na kombo ya pasteur mukuna doze mwa mukie pasteur mukuna zongela nzela ya nzambe zongela nzela nzambe soko so pengwa ki ndenge Onésime zo attaquer na TV ba divorce soko so pengwa ki zongela nzela ya nzambe nazo senga lisusu boyi epa ya batu nyonso oyo bakolanda biso nazo éclaircika ba makama mike bocha na mituna binoke Moïse Mbiye atikala jamais ko kangisa Roger Baka parce que AMC c'est to solarana Moïse Mbiye kangisa Roger Baka ata mukolo moko te le frère Roger Baka bien sûr akufeli mama na matanga mais soki ba attaque wana c'est là bande balo batake ne uti pa lobi makama gege oposo kinini mais jamais ye atikali Moïse Mbiye atikali ko kangisa Roger Baka s'il vous plaît toyo ka pe mawa Moïse Mbiye zane gege nde bozolo baza gege mais akangisi Roger Baka te. Troisièmement botika ko sambwisa mowei la sœur Marie Misamu atikala ko yemba gege te s'il vous plaît gege zalaki moko elonge pa Moïse Mbiye ke elonge pa Mike Kalambai ezo mate ko mpa ya nani et pas ya Marie Misamu suko ezo kendeti wapi s'il vous plaît bomeka ko bongisa et loko esala ke pasteur prophète Onésime afinga kayo pasteur mukuna c'est parce que balobi yo oza pasteur okomi na oli susu kuna na ngambu ya ba entraîneur yango peso bumo masolo yango peso bebisa mo masolo s'il vous plaît en tout cas to meka nanu ko bongisa ba côté wana ba question nyonso bato meko tuna ngai nazo répondre na ba question na bino s'il vous plaît bato nyonso ba poser ba question. Vraiment, bato musu ba poser nga ba question balobi pourquoi musique chrétienne est béba. Musique chrétienne zalaka bien tango ba couple buloba. Mais musique chrétienne lelo za susu malamu te. Et to senga kake to luka nzambe. Ozomo to luka nzambe. Mais tolobi te ke na musique chrétienne bato nyonso baza mabe non. Ezana bato musu baza mabe, bato mususu baza malamu. Alors soko ko somba seda mutu moko te po mutu moko ana zalaki mabe, mais ezana bato mususu pe ya malamu bazali.
affaire divorce ne bolobi ke affaire divorce na bino ba mise chrétien affaire divorce ba mise chrétien ba divorce wana ba yebi le pourquoi ba divorce alors ezaka yango wana bango ba yebi pourquoi ba divorce ozomona eza makamsu ba kota yango te makamsu ba kota te roi Salomon azala na basi combien mais nzamba lola yokela emaote roi David abomisa na mosa Uris nzamba lola yokela emawate ayokela epe mawa déjà na biloko mso mike fo botika yateka ba ko betaka oyenoka na TV mukuna divorcer oyenoka kuna marimisa moyemba gege marimisa mundumba oyenoka José Nzita divorça okuna Matu Samuel basali ebwe non eza biloko mso biloko ko panzaka na TV te non soki na ekoloba eza faute ba les amis de wechite mais na sepela kite ponga pe na mise chrétien un jour mutako sala ngango soko za chrétien lokola ngai mama ba image wana eke muninga muso ameko sala yango mise chrétien ko zo yango te publier yango eza malamu te vraiment eza ba biloko moko ya malamu te ozomona ya ba biloko moko malamu te ko zo yango ko publier yango pasteur Francis soki nani tatu asali soki nini eza ba biloko moko boete ko publiaka s'il vous plaît. L'évangéliste Roger baka tolinga ko mingi meka ko doser muke ya na biso te ya biso tolinga kayo te ya biso tolinga kayo mais il y a d'autres vérités o esenga kaka soko moni muto azana mabe kendela ina ndako mama Laure azama mabe luka mama Laure mbongo na pembeni o José Nzita azama mabe luka José Nzita luka José Nzita ozomona o pasteur Coutinho azama mabe luka pasteur Coutinho solo en privé eza biloko ko betaka na internet te eza na bato musu baza bana na nzambe baza pena édifier penza malamu te tango ozo ba biloko abongo ozo betaka ngo na internet yaya oyebi milimo bato kombe ezopengwa bato musu bakomi to soma salboma Moïse Mbiye te po ayembi gege ndenga ayembi gege bongo et puis il fallait pas biso to ko confirmer ngo sur na TV l'évangéliste Roger baka vraiment yaya na fingi yote oza penza yaya na biso to lingaka o mingi to respectaka yo kande na utolo ba erreur mususu esengelaka yo mokondo ke ko luka mutu wana po minezangi po luka Moïse Mbiye azaleki no akoyokela yo soki problème luka Laure Mbongo luka José Nzita eza nango bien te ya ko yaka na ba internet ko lobaka eza nango bien te yaya oui bakosa bazana ba erreur bazama be ko sala ke bana nzambe ba se révolter eza nango mabete mais ba conséquence mususu et aka na sima yaya eza malamu te vraiment nkola pambola batu nyonso ba kolanda émission on alingi bino mingi nkola pambola rite misam bisika zali na trophée kitoko uti kozwa nkola pambola ya na nga mobali code 001 bisiko za yaya nkola pambola lisusu papa na biso Jacob balobi Jacob bisika zali kuna na Genève nkola pambola groupe AMCC Mobimba frère Patrice acte malamu uti ko sala famille Mobimba ya misamu nkolo apambola bino vraiment tokutani na édition na biso ko ya musisi ko ya tokutani s'il vous plaît makambo belele kina mutu yango momoni na ko mwambrier bo benga biso botinda ba question na bino kolo akozanga te ko pambola bino soki bo bengi biso bo sali biso ba remarque tokutani lisusu au revoir.